Alléluia. Quelle grâce. likambo nyonso esalaka na ebandeli mpe na suka obakili banga likolo keba ekozongela yo likolo ya moto banga mokili ekobanga yo kosala baninga mabe te lobi ekozongela yo. L'homme récoltera ce qu'il aura semé, c'est la loi de la nature. likambo nyonso esalaka na ebandeli mpe na suka ye obakili banga likolo keba lobi ekozongela yo banga mokili ekobanga yo kosala baninga mabe te lobi ekozongela yo. L'homme récoltera ce qu'il aura semé, c'est la loi de la nature. Alléluia. Tala lelo yo komi dépassé, tala lelo yo komi troublé. Basalaka confiance na Satan un jour akobalukela yo bato sala mabe bazozela pardon makila bato mela eske nzamba kolimbisa yo tozosenga mawa nzambe kita via komina suka. Tala lelo yo komi dépassé, tala lelo yo komi troublé. Basalaka confiance na Satan un jour akobalukela yo bato sala mabe bazozela pardon makila bato mela eske nzamba kolimbisa yo tozosenga mawa nzambe kita via komina suka ye, via komina suka ye. Papa Didi akomina suka okomina suka ye, via komina suka ye. Akenkamba abungeli susu. Tala lelo yo komi dépassé, tala lelo yo komi troublé. Basalaka confiance na Satan un jour akobalukela yo bato sala mabe bazozela pardon makila bato mela eske nzamba kolimbisa yo tozosenga mawa nzambe kita via komina suka ye, okomina suka ye. Papa Didi akomina suka tozosambela pona yo tozosambela pona yo via komina suka ye, via komina suka ye. Papa Didi akomina suka ndeko nango zolanda ngai na mokili oyo batutaka tolo te. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Dieu existe. Ma besoin sala na bato. Nzamba kosukisa yo ndeko na ngai. Yango fo to yamba Yesu na bomoi na biso. To tika kosala na mabe. Tika komona bato pamba po yoza na mbongo. Mingi bazuba mbongo ba magie. Satan soka pesi mbongo. Bien aimé akobote la un jour. Mukolo kozali susu te. Banda kosomba. O misusu bateki. Misusu babotoli. Misusu esiki yango moko. Bana no bako souffrir. Yango ndeko yamba Yesu na bomoi na yo. Tala lelo kulutu na biso nenga komi. Aketi na nkamba. Ake kubunga Simon Simon kimbango atika ne babiloko wana te. Na Simon kimbango la salaka lisusu wana te. Wana batu moko charnel, des charlatans. Dans la vie nenga bungi. Tala lelo yo komi dépassé, tala lelo yo komi troublé. Basalaka confiance na Satan un jour akobalukela yo bato sala mabe bazozela pardon makila bato mela eske nzamba kolimbisa yo tozosenga mawa nzambe kita via komina suka, via komina suka. Papa Didi akomina suka, via komina suka. Yamba Yesu abikisa yo. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, Yamba Yesu na bomoi na yo.
kobanga kabatu te poso ngona bana mituka ya talo comme si mituka ne saka nango ba cercueil beleme mbongo ya Satan abotola ka mbongo na ye na sima na yo okbana no bakonyo kwama batu bando ko batala mona ya nani yo oh bien aimé dans le Seigneur ceux qui tuza ko ya boye po bobikisa milimo na bino botika kolanda bana na Satana bino pe batu bosina ba pacte yangoyo bobwaka nyonso boyamba yoso na bomo na bino po bobikisa milimo na bino bene landa émission oyo okoteyama au nom de Jésus-Christ. Ciao. Quelle grâce. C'est un plaisir encore de retrouver à plateau Oyo. Vous êtes déjà habitué. Ça fait 8 ans, la rappellerons toujours. 8 ans déjà. On découvre Bisso Sikoyo. Et pourtant, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Donc, il y a une mission Oyo, je crois que c'est vraiment avec beaucoup de plaisir de retrouver Rabino. Amen, amen. Tout le monde toujours Nzamba Kokisa. Pour que tout Koutana, pour partager Nabino, tout film comme Denguezalaga. Habituellement, frère, bon, d'abord, frère. Que Dieu te bénisse, frangin. On est ensemble. C'est un plaisir. Je crois que parce que je crois que c'est vraiment le concept de l'émission. Nzembo na thème nango. Quelle grâce. L'autre l'artiste Kofi Olomide, je crois qu'il a la une actualité. Akenaki Nankamba. Nankamba bolandi ba image bolanda kiango et nakati Nankamba on a tout comprendre pourquoi c'est que Nankamba c'est ali repentance naie est-ce que ezali kotubela to comprendre quand émission na biso lelo et puis koyeba est-ce que ezali voya malam oya pona ki okene Nankamba. Est-ce que c'était vraiment ça? C'est là Kendaki te comprend la carte émission d'Abisso. Et l'autre, il Kendaki. Je vais faire une révélation avant. Tu découvrir la carte émission d'Abisso. But, il y a déplacement. Et qu'est-ce que l'autre il y a Azali Ko Luka Kuna. Donc, il y a vraiment là-bas. Il y a un de quoi englober le thème de l'émission d'Abisso. Parce que je vois une émission de ça là qui a souri avec frère Jean-François Fongue. Il avait un message. Il y a artiste qui faut le dire Bomba qui a Bomba Pédatuana. Amen. Tout le monde na image. Na image. Quelle grâce. C'est un peu par rapport à Nango. Donc c'est vraiment dans l'actualité. Pour nous, dans la carte émission d'Abisso, parce que vous voyez quand même que dossier n'a à justice aussi. Alors là, on appelle, donc, la cour d'appel, donc, il y a Versailles, Bolanda qui, jugement n'a et puis, il a rendu le 13 décembre, parce qu'il y a eu un rapport entre jugement et Nankamba. Est-ce que ça, on va essayer un peu de comprendre, parce que ça, déjà, analyse est belle. Pourquoi pas surtout ça peut analyser l'Abisso? Quelle grâce! Par rapport à votre temps. Malbaka Mbuka, introduction kitoko. Voilà, on sentit Bouania Mtelobi. Voilà. D'accord, donc tout tika d'abord émission na maboko Nzambe. Na komona Yesu Christ. Avant tout kota tout passe là vraiment bien aimé dans le Seigneur, tu as attitude de prière, bien aimé parce que biso toi souciera toujours le roi des rois, le maître des maîtres. Toi souciera na makamna biso po mbate po tenzo to salati. Pour la makamna tozo mona mukilo yo mzo to sala to buka ba micro frère, to zangi pe biso sala. Na kombo na Yesu Christ. Bien aimé to bondeli au nom de Jésus Christ. Éternel Dieu des armées, papa, merci. Merci dans le ministère, merci dans la mission, merci dans la puissance, papa, au Pessarabiso, Mikolonio, son papa. Merci dans le mandat, papa, tu dis nous sommes beaucoup, papa. Tu veux édifier le peuple, papa. Balongwa, papa, na distraction. Balongwa, na boka, balou, rafisseur. Balongwa, na boka, bato, mabé. Bato, bazako, détruit troupeau, papa. Ba memi, banano, na mokili, nzambe. Balandi, musique à mokili. Balano, ba ciné, ba park, na ba satan, po ba bungi, nzela, na yo, nzambe. Sebe, ba na kata, bon, nzambe, ba kepa, ba lourd ravisseur baki ko kosa bango ko lia bambongo na bango bebisa ba vina bango yango papozo tinda biso na bitu moko kaka bana na obaza la sauver bayoka ngongo na yo à travers biso pe ba bikisa milimo na bango papa message à lelo nzambe ete ya bano ya yo pe ekango la bano ya yo pe ba bikisa milimo na bango que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Amen. Oh, bien dans le Seigneur.
ningana bande ko na bino Bae. on est là benbe tolobaki nyoso tokomona nyoso tokoyoka tokobimisa na poisa na bitu moko kaka bozala sauver au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci en tout cas, frère Jean-François Fongi. Quelle grâce. Toujours quand il y a thème, il y a émission d'Abisso. Il y a l'élo. Je crois que c'est quand même important à Kolobi Lango. Parce que je crois que tu as belé tant que tu as une image, tu as un artiste qui fait le Kamba. On est blague. On est moi j'aime mon boy. On est moi buzz. Et pourtant, il y a quand même des choses sérieuses qui se passent. Voilà, donc il faut quand même qu'on comprenne des choses spirituelles. Toujours à la légèreté. Je crois que l'artiste dans la loba alors bien naie awa kotika ba souffrance nanga nyoso naie kotika ba be nangai naie awa ba pongi nanga o ekata na kala zokate naie nyoso kotika na maboko awa c'est-à-dire que aye po tika c'est-à-dire que moniki mutu tanka tozota la na ndenge mutu tel qu'azali vraiment la souffrance ya makasi donc azali vraiment dérangé et puis que déplacement na kamba ça n'a rien à voir avec buzz, ça n'a rien à voir avec imaginer, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de sérieux. Bon, il faut peut-être qu'on fasse là, on a qu'à tirer. Monsieur, ils allaient pour la tcholater, ils allaient pour la dénigrer, c'est juste pour la relever les côtés spirituels, les macambos, ils ont les cas. L'artiste c'est Koffi Olomide, c'est pour tourner un peu au fond là, le frère Jean-François Fongi. Et puis ce que bon l'a dit bien, je crois que ça fait 8 ans dans le bien frère. Ça fait 8 ans tout ça l'émission. Ben monsieur, le frère Jean-François Fongi, oh takaka Olomide là, dénoncer la blog là. Mais à chaque fois, l'artiste a l'école à l'émission, a jamais que le Bamabé a fait Jean-François Fongi. Et puis, na occasion, le Bela Komona est toujours bien. Bien qu'il y a Takakaye. Bon, je crois qu'il y a une émission, à Meka peu comme Meka Fongo là-bas, je ne sais pas, tout n'a une question, mais tout n'a répété. Amen. Donc, ça veut dire que, aïe, billet mon co. Donc, c'est un peu ça, je crois, que alors, Koffi dans Kamba. Je vois qu'il y a un peu moins surprise, parce que mon dans Kamba, tout ça. À qui qu'on a fait, yo pour l'anda quand même image Joana. D'abord impression na yo. T'es dans l'andia beauté, dans l'andia beauté même. Dans photo, l'andia point. Ngeza difficile na landa bablo kana YouTube, ça difficile. Amo kenza même sanga landa muto. Mais na monyango ba image mais na landité. Donc, on a quand même informé que. Oui, on a informé. On a informé. Ouais. Impressionnant d'abord, le fait qu'il se déplace là-bas. Parce que tu as vu qu'il dit que pas les gars qui ont été dans la Kamba. Talalelo yo commis dépassé. Talalelo yo commis troublé. Basalaka confiance na Satan te un jour à kobalukela yo. Bato salama be bazozela pardon. Makila batomela est-ce que nzamba kolimbisa yo tozo senga mawanzambe kita via komina suka. Papa Didia komina suka e. Tout roba omoni usambwe. Mama wiva na Londres usambwe. Non, ça m'a pas un frère. Parce que tout roba na mama wiva na Londres. Batu mi bale wana. Bango de bamema vie na mabe. Le kuta. Ndeko vrai frère, ndeko no bien. Ye ona le belako ba vérité. Na famille na bango saka bango mi balete. Ba de ba ali ser na nga de na PC mbote. Ba ser Aline ba ça na PC mama Aline mbote. Kulut na biso nani ya Johnny na PC mbote sikaza. Mama mi mama mi sowe na 5 sur 5. Mama mi alamba biloko na ndako. Mama mi alamba na ndako tanga zo na 5 sur 5. Alungulaka 300 ni frère. Azaki na 3 nzungu ya miki alungulaka. Biloko ya Johnny, biloko ya Antoine na biloko ya JF. Alungu nango bandanda kuna mbinza. Aye nango na 5 sur 5. Atiango na armoire. Musicien nyonso ya quartier latin asombaka biloko kolia. Sauf ya Antoine, ya Johnny na JF. Vous comprenez frère? Donc quand on a le belaka vieux boy, c'est mon vieux. Mutu alinga ko yona le belako vieux on lobi awa banda to banda 8 ans ngoyo. Via tika ko loba mabe na ngesika mokote. Au contraire, tango ya c'est l'émission na ado yui. Mobali ya mwana. Na Côte d'Ivoire pe, atanga JF ifungi. Na ndenga bien. Parce que abike pecho na linganga. Batoka ba tout roba bazela vieux na kufa pour ba kende wele ba bien. Bon, je te dis via ça le bango boy, via le ba yango boy.
to vana na 565 ya Johnny azo kota faire tourner ya bio o kasi na dae ah o zo plan ozo bona voilà muto linga muto le belara muto ba vérité na pesi le bobo moté ici kaza pourquoi tout le monde pourquoi na tengo ba le bobo parce que le bobo azo le ba mikolonioso que ya Johnny ko azana nyongo na ye il y a 2500 ou 2000 euros quelque chose comme ça 2400 c'est quoi tout comment tout roba soit disant zarana poto azo futa nyongo wana te mais ayo le ba Antoine parce que tout le monde va dire que pas Johnny a un intérêt. Intérêt n'est pas Antoine. Vous comprenez, frère? Il y a Antoine qui a bête musique. Pour y avoir bas na sima combo na ye. Azalokola oya kazafuati. Donc moi oya kazafuati wana. Blaise ma satana. Il y a azaki na besoin de succès. Il y a grand frère na mis de Pablinto. Asara folie na combat mis de Pablinto. Ngale ki mis de Pablinto. Vous comprenez? Ndenge mo na tout roba. Ye ngale ki afkofi ozoma siko kofi wana azoluka salut omoni vient azo souffrir mais fait obi aza vient na yo ba mitu na vient na yo mais tant on dénoncer fallait benga vient na yo aza vient na yo benga vita la bo benga pété te nga photo kende boye eza mission nzambe po aza ye mokote eza na batoloka ba jibe batoloka ba wera batoloka ba petit fali batoloka ba petit fere ba leki na biswana batoloka ba petit héritier eza bato bana misala ya soloka. Mon frère, d'autant que le babou, il faut que le babou te le bango nyonso bazo yoka. Ba tutu ba baki ani, j'ai ba bim album, na baki j'ai bazo bango bim album. Azo banga ay mamba be asala. Ti le loi pe album. Ozo mon frère, ba yoka biso. Ezana moka benga ranga, oyebi frère, merci na makambo lobaka. Ezo e de pe biso, ba on to sala ngote. Do sona beni Antoine, ni sona ba yoka te. Faut que kinongo boy. Mon frère, alors ndongo lobi ko kinavie et na kamba. Dans le verset moko bien aimé, dans un acte chapitre 4, il faut un acte en OPK. Acte chapitre 4, de on a verset 11. Voilà. Dans verset 11. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Frère, dans un acte chapitre 4, on a verset 11 à 12. Frère, il y a l'autre tanga. Je lis au nom de notre leader, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus et la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Babua kisaki yesu po bango bazo tonga. Ba tonga nini? Ba tonga masomo, ba orgueillé, ba rejeter pierre angulaire. Po bango basala oya bango. Ba faux serviteur de Dieu basali l'église na bango ba pe ba kombo na bango. O basala mukili basali ba vie na bango basimi ki machine na bango. Ba rejeter la pierre angulaire. Yoka verset frère. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Yoka et qui est devenu la principale de l'angle. Yoka frère, Yoka verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Frère, salut et ça n'a combo moussouté. Yoka verset. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être quoi? Sauvés. Frère, et ça n'a combo moussouté ndekunanga. Oye bikisaka par là na ngolo babo moni Antoine tolanda ki zobozi makambu zobozi aloba ke komi kokokisama zobozi batunie mais zobozi makambu zo bimisa pourquoi ce qui n'est pas mosel ya nzambe mon côté pas bikisa yo tu sais quoi c'était quoi sa réponse abi mosel ya nzambe ya solo azate pour nyonso zo mona wana bande ko yana mon fléri ko zo kisi pa ya Antoine ya moni zobozi donc moyen salut naye donc moutako pese salut ezate pour azomona bango tout bazo kozwa kisi pa Antoine ba Marie Misamo bazo ya pa Antoine ba Denis Lesi tout ce monde là yango zobozi azo la panzamba okele mapo zobozi avec sero ba biloko ba simbaki akokoma na suka zobozi le baki ngana fait okuta na wapi na monde astral pourquoi le baki yango le tout monde vie akomi na suka vie aibnego batanza be baza mais pourquoi zo kendeke et bango tout wana après ça bango babiloko yango vieux frère aki komi buaka et pas nankamba frère yemoko simo et le bata tchura mboma simo kimbango ozaka na mission asa kufa na ye o tu bazana za bato moko charnel bende ko luka mbongo banganga o le baza ko attaquer bokechu baza ko attaquer pour rien bokechu dit la vérité hein na mona be tchura mboma pas le ba vérité na mona ancien maître, master nanga na Paris, manata en communauté, akoma kimbangiste. Muni,
amona bandal akoma kimbangiste akoma ko bundisa bato azape sous makasiti ozomona akoma ko bundisa bato pona kimbangu omoni ba perdu wana ozomona Dieu boza sauver ka langage mutu frère yango monu makamakamba ndoko bisinga vie akomi na suka vie akomi na suka papa Didi akomi na suka tozo tchola fete ndoko lobi yango moni vie moi azomona basala nzambe mais moi qui n'est pas na bango ezate po apesa bango bakisi basala ba coopération ba mekala mbai wana dakumuda lobango na pesi dakumuda mbote grand frère Éthique Mbukusu, j'ai dit bonjour à Éthique Mbukusu, un homme très intelligent. Éthique Mbukusu, Éthique Mbukusu, l'esprit te parle maintenant. Ozana makamozo sala na vie na eza ya mabemingi. Na yebi na ngate. Ka sikoyo esprit zo bisanga na ebsayo. Sozo continuer ne logo zo sala okokufa. O ba yebi Éthique Mbukusu na Bruxelles botini le partio. Na yebi na mamozo sala te ka sikoyo nde molimo yebi siyo. Eza ne logo mozo sala na vie na yo ezo pesa nzambe kanda. Tika yango po kokufa au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on a dit Éthique Mbukusu pas et répondre à Dakumuda loba kofi a bengaye bazana mekalambai. Ozomona mekalambai ke kuna po ba à travers concert via azalaka nganga. Nono ba dema pa lobango akepa nganga na ye prince yengi kofi abisi papa prince ezakana ni roi alonga na roi otana carte okende. Ozomona donc ça veut dire que mais babiloko tuwana muni vie a commis na souka zuluka boaka babiloko na ye mais pas ça kende ezate yango se retrouver dans kamba donc a bungi lisusu ya kosakana te. Voilà donc comme dans la introduction en fait déplacement là comme nous avons fait là ils ont une sorte de repentance en fait ça dit que quelqu'un oh agent de tracer le ba propos na ba banani ba image denga za koloba ça dit que aye kotika na ba salité na nyonso ça dit que za ndoye na ba propos ya nzambe et kotika nyonso ya mabe et voilà donc ba sukolaye ba pambula pour que azala né de nouveau c'est un peu ça ce qui na ba déclaration denga lobiwana ba pongi wa zwakate tout ça là ba souffrance ba mabe ça là ça dit que aye nyonso kotika kamba pour que nzambe peut-être alimbisa ye tu na nsimbo ba bato nyonso sala mabe bazozela pardon. Mon frère, donc aussi d'ici-to. Bon, au moins makambo lobi nanga wana. Na utanga forcément ko parce que biso to tangaka. Nazana acte chapitre 19. Frère yoko no tanga na on a verset 18. Voilà. Je lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Yoka, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Frère, toujours connaît verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûleurs, devant tout le monde, on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Le manzé nous a frère. Tarbantoma baza koteya, baso kende koteya. Bakoma na mboka moko frère. Batu belé ba bongola mitema. Otika blona. Batu basaki na ba magie, ba otika ba magie. Frère, ils en maya nkambati. Ça n'a rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Kuna bana maya nkamba, ba catholique bana au bénite, wap maya nzambe. Confusion totale. Donc la parole, quand la parole parle de l'eau, ils ont l'eau physique. Nous sommes au temps de l'esprit. Le Kabou Singana et repentance, c'est pas la repentance. Le vieux a peur. Le vieux a peur. Vieux Nengazana a commis la souka. Vieux a commis la souka. Papa Didi a commis la souka. Comment la souka n'a pas commis la souka? Histoire est vraie. Ngana Lubaki Yango. Banda mama mia kufaki makambo pesilaki. Via yemba na banzembo na ye. Aloba vomi ya kufa avant mama mi. Ayemba na nzembo. Mais maman mi a kufa avant. Frère, on nous sommes na via a tirer au sala wana eza ba miette. Ya ba miette. Vie ici linaye. Zobuza lobaki yango vie ici linaye. Donc c'est référé toujours à Zobozi apparemment. Mais parce que Zobozi azalaki petit na a côté na chambre noire. Fali pour papa zaza ayebi mama loba. Fali pour papa côté na chambre noire. Sindi le cœur côté na chambre noire. Ba yebi makamanga na zoloba. Frère, ba yebi que vie a commis na souka.
T'as vient à la tête côté Mobutu, c'est ridicule. Pourquoi? Mais pas la lettre côté Mobutu. Oui, pourquoi? Maréchal. Oui, pourquoi? Ça, je ne peux pas savoir, mais bon, il y a la spéculation, il fallait bien Mobutu. Ah, non, c'est ça. Non, c'est ça. Il y a double king. C'est ça. Non. Moi, on a été vieux à comme une souka, comme une dimbe, na battu le quoi, fali. Mon il fallait savoir que mon boy, yakinango, alors que guerre on a ponini, azala, mais via azali souti. C'est ça la vérité. Concert via l'enga beta New Arena, via l'enga kufa le quoi papa wemba. Voilà le na loba ke na beaucoup loba na loba yango na lobiango. Concert ya New Arena via regretter concert pour via l'enga qui concert wana atik yango abi après concert wana bon moi m'a eleka. Comment vous le frère? Comment tu peux? Moi je suis un tant nazo ba boye nazo souhaiter vie liwati nazo souhaiter vie to tang ba verser a bongo la motema to tang verser acte 19 ba ntoma bazo teya ba to misala ba to ba tsali ba magie ba ko déposer ba livre ko déposer ba biloko na ba zikisi yango et l'autre senga na vie a déposer ba biloko wana omoni bankamba na via zo kufa omoni Michael Jackson akendaki islam akufi. Parce que Babylone autour c'est charnel fait. Nous sommes dans la religion nous sommes dans la religion aux musulmans, aux bouddhistes, aux kimbangistes, aux tous ces même aux églises de réveil, aux catholiques, et ça la religion. Dieu est esprit. Venez à Zawana. Même yé moko à salam. Abimi penda boabi na boa kibiloko Seigneur Jésus-Christ. Na yambe na bomu ina ngai na so tumba biloko yo zinga na makila na yo na septo na vi na nga bikisa ngai na kolobela yo asa l'alliance na kolobela yo na koloba makamno sutunga na salaki na Satan na kobimso na miso bato makila mamo Yesu abombi. Frère, nous sommes au temps de l'esprit. Bako sarabatu na ke muna boy na ke lukuta nzambe atingi ba pasteur wana te. Dieu est esprit, moi ça moussanaï. Ngato bazo que ni singa frère, ba singa faut que na cimetière. Il faut na kufa 3 jours na lo bagango. Maman François fungoli Bible et simbi souté ba bengi na tomba Bible ko kene na cimetière na vanda bo frère na vanda ah nzambe nanga. Nga penza ko yimba na force raté, ko bina na force raté. Ko mapona yemba funa bomba bato. Funa ke ba cimetière mba moko téléphone benganga. Makamno chukuluba. Eponi parce que bando mona nga na kati ya mulangi. Mais ese miso pisinga prière ba singa père osala ngona minu faut la bolumbu. Souka na yimi babenga ko sango souti bano munanga mais so jour tanga na salaki prière wana ba munanga souti na limwe ba singa ba bilo tout peso ke ko tumbango o mo pa ba munanga ke ba munanga souti nazaki na mutu tenga moko kaka na maman Françoise yona zo sa kulutu ba kosaka kaka ninga zawana frère repentance sincère abimi pendana biloko nini so binza mais nazo tumba biloko manga tona ba besa biloko besa ngata na tumbiango na mutema nange kiti na kina pastorité mututé donc quand même kutala frère après na bimi libanda ngate nazo lukata batumoko basambelela mais nzambe sa sauva ki ngai kala ozomona nazo ndimate na kutana na mutumoko asambelela ngai tout ça na kene la bimi na misa mais pas aventurier. Et qu'on appelle ça dimia, maman François n'a pas de combien. Moi, je ne sais pas ça dima. Maman Lukuta. Après, tu as une église, c'est une maman Françoise. Eh, moi, foudé n'a pas. Parce que maman François, tu as une autre habillée, moi, sinon, il y a un pourquoi. Tu as une habillée. Petit n'a pas dit na oti. Au moins, frère. Donc, ça, c'est big senga kala. Donc, atinenga na l'église bâtiment, baso ndenge baso tambola après na dénoncer bang. Vous avez on a ça vieux. Guy Mukukaka na Jésus-Christ. Ce qui a été pas battu, ve Bolanda, ve Okufa. Mais on connaît Bankamba, on ne pas battu, via Okufa. Voilà le Gabon na Bumbaki. Viens Nengezawana, viens à la repentance sincère, à la alliance. Nzambe, soko biki singa, na ko tatu monene na yo, na ko ba makambo so satati nenga na sala. Biki sanga makila mesu se bomba ngai mona tele ba munanga souté bako mbala moko ba moni souté vi a biki si molimo na mbala moko omoni frère après son nzamba rotindele ba frère omoni ba partager ou abandolanda bisuka boy anu comme ko parole pour ça que l'église moko songolo ba rozuer sur ba mose ba su pro na bango ça le témoignage na yo to bimsango to teka 1000 euros 10 000 euros ozomona ya suma nzambe allez ça la disque na ozomona donc ndé banga basalanga
Nzambe, nous sommes au temps de l'esprit. Yémouta sa musalana, yémouta baptisé du fait de Saint-Esprit. Ba retourna mai ba Moïse mbi tout ba passer ba kota na mai. Ndele ba kana misala mabe. Donc mai ba lobaka yangote. Mai o bango ba loba exorcion na nzoto. Mais mai o ya Nzambe ekuzonde na cerveau et toucher pe bongi motema nao. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes frères, maintenant bon, c'est vrai que Nzela Keno bien en Kambeza en côté. Mais bon, peut-être qu'on a pu avoir une formule aussi, il y a aussi là, qu'est-ce qu'il faut, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est dit, tant que là qui a chef spirituel dans l'église Kimbangis. Il y a un chef spirituel. Tu vois là, tu as solo là qui totalement la discours là, mais là oui, tant que tu as coutani à Mobutu, chef spirituel avec Mobutu. Au municipal, à Bengue Mobutu. Rien, frère, Nzambe, frère, tu sais là où il y a la gloire de Dieu, c'est Dieu qui règne. Frère, mais moi j'aime tel les ganga boy. Nathalie côté moi tant l'examen na mona zo tambola ba ganga. Azo misa bango. Frère, il y a pas Jésus. C'est la gloire des hommes. Vous frère, c'est la gloire des hommes. Mon tu faut mi buka. Batuana frère, bazu mon le c'est le succès. Kimbangi, Kimbangiste. Bango bazo panza vidéo wana. Ozomona bazo panza ngai mutumbo abenga na église na awa ba benga ba bitu wana retard à loyer we mutumbo bana bango bi mais bilo bozana JF fongi bole la loyer parce que la bible mais nandeni mais bo yokai bo se laisser ba témoignage ba cassette boteka yango ozomona siko bo bete ba concert bo se les CD au municipal donc bango ba lukaka biso ozomona po balia mbongo na sima na biso donc makamanza meya makamba mbongo te bana nzabe basali sanaka frenga so na mpiaka na mbongo carburant te na kosengo frère wata mo 20 te o pianga o bombelanga te ozomona voilà donc ça veut dire que batwana no surtout frère bazora biso ba bibuele na bango na komo Jésus Christ effectivement mais frère quand lobby donc nzela kenda keza ngote donc lobby finalement bon nous le frère et puis nous sommes kimbangiste nous avons fait un message beaucoup bête à mon côté pour te yoki bino auto luka eso auto luka boketu auto luka sokinani auto luka odombo to luka babe masombo boko luka mutu mon côté boza ba perdu pour ce dossier peut ma confiter boza bino ma profiter boza ba na satana boza ba na satana vert blanc et la kisini vert blanc mayankamba et la kisini rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez rien à voir. Rien à voir. Faites un verset Molimisanga. Faites Job chapitre 15, verset 31. Job chapitre 15, verset 31. Je l'ai au nom de Jésus. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Mon frère. Donc, nous avons confiance dans ma bé, frère. Ma bé, on a sa récompense. Mon frère, n'engi kulutu na biso, ma bé a sala. Toyoki tuturoba, frère, à lobby. Ake via lobby que naza marié. Dans ce abima na bango so combien de fois na loba ki wana 64 fois par mois. C'est ça. Mais tuturoba, yo na baki ou étant marié c'est possible. Yo na ou tuturoba, ou soit ayebi vie, ou soit ayebi été, ou soit qui passe na misala mabe tuturoba. Na repese l'histoire moko et ça na danseuse moko comme on a eu BBC tant que l'on a quartier latin frère akendaki maison mère vieux à loba mon on a zana sida obi réponse mon on a songa na zana ngo c'est que yepé azanango alors vieux BBC pas zolo limbisanga BBC eza masolo ozano na sida te eza kandenge makama bimaki vieux aki kolobani. Donc, Bibi Salbisson a zana, on sait qu'il n'y a pas zana, vient le bagini. Abimana ngate, abimana gramoché. C'est vrai que BBC, oui, c'était pas l'autre là qui la danseuse qui était morte parce que non, ils ont dit BBC. À l'époque, on a dit Nakini. À l'époque, l'émission pas Joka. On a yebi. Mais quand il y a la danseuse, on a coupé à Mongo, à Mboyo. C'était. On a pas histoire mususu. Au moni, albi abimana ngate, abimana gramoché. Na Congo wana ba musicien wana ba politicien wana nini basalaka ba tunoso basina ba pacte na ba satan ba homme d'affaires wana ba ze belé na ba kombo na bango fait bazoka ba jeune fille batandi ba na ba chambre hôtel
abimina oya ser moko abenganga frère yoka témoignage abi papa nazana mobali nanga ndaku moko ser moko abenganga na kotanga komba ser te parce que c'est confiant kinanga abi nazana mobali nanga alubaka te mobali nanga zane homme d'affaires tozana ndaku azolanga ndaku na France ou na Paris faut mona donc appartement en plein centre ville il y a cher mais mobali nanga sanika ba coopération abimaka te papa so zana zaka na ndaku aso abimika ma inédita 2 heures zongi mais les qui a camarade na ye abetela ye grande sœur na lobi mon mobali ya sœur a videnga na hôtel quand on sangana na ye mamoko nazaki miso kanga to na fungoli misu esa betango na mona nyama likolo na nyama pena zo bavibo nyama na bangi ko ganga pour moniko na kufa omoni après ba mener banquette petit à mobali yango aye ko poata mobali yelo yo petit na yo poata pas moi sina abi ndenge via za la wana oui via aramisala mabe ti ndenge via kendaka wana akena ko bimata na 10 15 filles eza yete za kana tam eza yete za esprit za katina ye donc eza ba devoir il faut ça et puis basi tout bazo bimana ye donc azo zwa biloko katina bango alors bino ba ser oyo bolingaka ba mati vu olingo za na téléphone na cher olingo za na mutuka cher olingo lata cher mais kende musala ozomona miba ya onto mbaki nzembe to mena ser nanga na bubu ozomona kote mona baka mbongo abatoswa ebebisa ba vina yo ba camarade ya mapepe bazali na mabota nyonso bandoki bazanga kate mbongo nani ozua ekumba ba chance na yo bayiba yo libala bayiba ba chance ke bana entourage donc ba ser wana o ba bimana batu wana bayiba ka bango biloko na vie donc le ba ser ebele ba femme seule o bimana na tona ba ser ebele ba botaka bi bota na o bota o tona ba ser ebele ba divorce tona ba ser msuba kufa tona ba ser msuba sa ko bela tona makambo bele na kata communauté o ba sala ka bana basi ba mo so pe na bana mibali boto misala mabe wana alors ton bato ba bimana basi na basi danseuse wana frère eza bangote eza milimu eza kati na bango nde bimana ba danseuse wana na basi na bana batu baso baby sa ba vie na bango eza moi que awasa attendez que journée moko tansuma 5 voilà eza yete eza ba démon tant que tu na chambre ya ka invoquer démon na ye abimi na yo ser nanga yo sala ba fier na ba Facebook obima déjà na démon tala ela teli na yo tala lolenge na yo obima déjà na démon et belé babiona ba démon okoza pese na démon go boti faut me résister moi moi nous autres batumbeli sans problème moi drogue est-ce que moi na wana azanza mon numéro azo senga test ADN moi confirmo ba o senga test ADN par connaissance ko faire reconnaître été yango ba maman bobuta ba misebo sambelela bana na bino nzambe comme ça impossible possible ako bénir bana na bino ako pambula bana na bino ako longola bango loko batia kati na bango babote bibota bote po ba sacrifier ka bana wana botia bana bino ba prière yo moko imposer mon le boko pe le bilozo baboy voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru mutuno sa croire na Jésus en mon nom ils chasseront les démons ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris frère ate mon ndako mon zo bela daya poser le boko na bengani maladie mon na padiki bon poser bana bino maboko bo sembela bana na bino pambate le monde va mal au nom de Jésus-Christ. Et alors, dans le bêta, après, c'est on a monné que Moubali na ye, tu as cette vérité Moubali na ye, c'est là. Mon comme sous à la mouki na boutou ma casse à la mouka Moubali na mbétuté. A qui na veranda mon Moubali pour ndar na bon cimetière Moubali qui nous renda au côté cimetière. Vraiment Moubali na boutou fait 3 heures à la cimetière boy. Azo lo Moubali sur côté. Tu as que bouger Moubali te mika lo bendega. Ozo mon ayo ko Moubali ngazani misala mabe akima Moubali wana. Pour ça, frère, on soit qui n'a zemi longwaka. Vous avez frère Makambouzé belé frère. N'a comme Jésus-Christ. Amen. Mais frère, bon c'est vrai. Ah ouais, toujours parler sur ko tika mabe, tout ça, ko ça la repentance, c'est sincère le lobby ah. Voilà ko chose lobby. Mais frère, mais ce que bon on ne m'a pas dit au lobby, c'est peut-être de dire au pénal vrai, à pénal sous-mérité. Voilà. C'est vrai. Donc même yé mon soigna kende a habité au Kenya quand même bazali mon bazali mais fait ce que na kawana ce pas contacter yo salani
so pena benga non vraiment on a besoin pena donc makamtuna tika mais na monio pena ningo sambela na mono pena dans le vrai yo ça ne frère je vais prier. C'est la question. Je vais prier pour lui. Na kubonde la ponaï. Ouais. Na kubonde la ponaï. So pas benga to kutana to kutana. So pesa getapan to betara ma kofi problème ezate. Frère, je suis sincère. J'aime beaucoup ces vieux. Ouais. Et puis là où il est, il bien na le bama benangate. Voilà. Donc ayebi que j'ai fallu nganga trop. Faut me dire ça ko ba vérité ça muto linga rayo. Moni frère, muto ça ko ba vérité à muto linga rayo. Ba hypocrite bien ti. Nganga même beso ba hypocrite ba kota lolate. Viebi que na lo ba vérité. Bah on a le ba vérité. Et là moko boyina lobi. Oh, ce beau là qui t'a qui vient à Zouaka Bassia, ba musicien. Histoire vraie. Naza na collègue na ramoto bete na quartier la tena ko tanga kombo na été. Te frère, eza ba biloko yo vieux place ça a Hollande mission yo. Biloko na zo tinde e ko dia onde ko tinde na repentance. Frère ami wana ayana mwasi abinanga JF moni. To yaki ne te ton pel linga ki fiam. Abinanga non mais maman so pas vieux. Omoni vieux sunga na bala mwasi. Ayana mwasi na répétition na 5 sur 5. Frère biso to tena simato répéter vient na yaki on vient ya côté voiture na le pango ami wana zi moisi akele na bureau asi vie na représenter moso yo na bala vers bien OK bon kenon kuna na so wana yi ami pe aye azongi na simato répéter oh tout meli via zoyati eh mo tata mo nzonde voiture via sa bima ikala akena mosi so bozel ba ki vraiment na misa basa mission nga histoire nga na mona yango wana frère akenda na mutu ayena mwasi na ye ala so ki mwasi akobala basa mba ki monta ya lo akede déjà on a vu que non makamtu ma basa là ça kati ya biloko te yango tozo frère yango tozo rappeler ye na mi frère yoka elo na yembia elo na yembia bato salama be bazozela pardon vieux fois senga pardon non ba diama lo ba kiango vieux fois frère yoko keno pa nzambe nzamba otalo pe boy mais nzamba bi ko blessa à limia il faut kende ko soit na limia frère to beta concert na campus quartier latin frère to beta concert na ina copine na nga moko lelo sa bala na yema na tanga kombo nezate frère to ina copine na nga wana frère na tike na voiture nga na matina podium via benga na podium to na matina podium via kiti na podium tozo yemba oh mba moko ba petit na kinto na ba petit na biso petit na ngai na pesi mbote trésor lokadi aye mbang vieux kita na podium na campus kita oh na ebina nini oh via zo beta na tanga komba copine ngana via zo beta yi na sansini abeta nzo se bebisa ki vieux que chef azo bimana po papa na zaka mokonzi babe vieux chef bana mwana ya alors vieux tellement que basi ne se faut bazala ya ye yoko zana moi c'est danger fais ça ya ye tout monde vie akiti donc batulo ba yo bisaye akiti azo menacer moi sona abimise na voiture nanga à côté na voiture na so ba mettre na pam pam bana frère ba sali sentir ba zingi fait ngana yamba on a kuta vie pena obeta mona na ba coupe mon azo mais qu'est-ce qui se passe kitab na ya mona pousse vie vers so landangai na pousse vie faut faire binanga donc ça ngatenga na mona poto na ko côté pe na pousse vie viens oh chef na vie keba na yo keba azo landangai ozo mona frère moni maman pe na tiki conseil na côté na kana démarrer na baluki na kenanga anti conseil na baluki na kenanga ozo mona bablo tu wana omlo ba misaka tete bele ce sont des hypocrites ba ko sabilo abongote neti mas na lobina bakena na mosi na loba pe lokote vie pe ozonga lobina on a rep a tout na pe lokote abo ya mosi ngasko c'est pas le cas parce que moi je suis français donc vient dire nga na kotika na kinité na atana na billet na France ba rapatrier nga omoni yango moni ke pa nga ba bêtise ozomona et so tozo ba bloka boye bino ba to ba fana kwiti na ye obo côté la cahier bozo me mène erreur vieux il faut senga batu pardon le vieux a fait trop de mal na lubango pona ngane ma disque tantete pona lubango na ndo mana danseuse zango zo kizemi zoma vieux atinda zingeti le rakabak liwa pesa na sima na yo le rakabak ye mutu azwa danseuse wana akinda kolongolezi romoni frère ye mutu azwa danseuse wana akinda kolongolezi zingeti le rakabak azona ayi makambo bele pe ya mabe asala batuloka bazingeti baba tu faut basenga pardon
Vous mon frère, parce que Nzambe a frappé Bangonioso. Il est temps, il y a un pardon. Il est temps, il y a repentance. Je ne suis pas contre Zingeti. Parce que Zingeti, Bazaki Batoyo, Bazaki Baki Bajeune, Bakota qui n'a qu'à Tanzela Moroboé, Basaki Bablom Somabe, sans Bayeba. Basim sa bon battu, je pense baser l'idée ba Miki li bas la pe ba combo. Moi je poser le bakango basim sa bon pe battu. Zingeti déjà awa. Je sais. Je sais. Nga frère. Mais à côté de Poani, mais nga les na yebaki. Naibi, il y a la kotanga bon, tu peux pas m'en fini, était pour vieux comme qui peut nasser. Tous en quartier la terre, tous en aille. Donc ça veut dire il fallait remonter. Il y a kende ke kuna. Voilà, donc ça veut dire que tu es lié na PCP mbote na za contre yete. Donc et ça ka non. Qu'il y a qui médecin, et qu'il y a des belé et longue. Frère, tu es mon tozoloba, tozobanga bolokote, tozobanga makofite, tozobanga mindukite, tozobanga mbelite. Nous sommes des véritables serviteurs de Dieu. Tozobanga pour batuba bon remité manabango. Mon frère, biso ba bolokoto kotango, ezate ke po to yibi, ezate ke po to violer, ezate po nani, ezate po na vérité. Ndenge Jésus qui se ba boma pour na vérité. Bapote baboma bango pour la vérité. Et c'est comme tu dois bapote, bazo qui mosa mutu, ba viola qui bana moku ba kota ki boloko. Alors biso to kota boloko pour la vérité. Et puis to ki maté. To kene na peut-être ça batini biso kona poto ya na batu to kona ko évangile kuna. To te le quoi au Canada wana, au ya kima qui viole a to ka comme biso ki na kin. Na comme Jésus Christ. Amen. Mais frère, mais la image aussi il semblerait bon là on confirme pas qu'il y a qu'un Cindy les cœurs. Apparemment les pays Cindy n'a pas tenu bon a évité. Je ne confirme pas ça parce que ils peuvent me paraît-il là qui compagnie bateau bon la biso je vais confirmer mais ce qui effectivement Cindy pas qui n'a qui route de Durnin c'est quand même c'est un particulier. Pourquoi Cindy pas les autres? Ils ont un Galates chapitre 6, dans le verset 7. Je lis au nom de Jésus, qui est dans le verset Ming. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Voilà, la parole de Dieu déclare, et l'objet déjà. Voilà. Romains chapitre 6, je crois, verset 23. Romains chapitre 6, voilà, verset 23. Car, je lis au nom de Jésus-Christ, notre leader, le number one. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Non à Kimbango, non à Mahomet, non à Bouddha. En Jésus-Christ, frère. Comme on est en Yazu, frère, on est Cindy, comme tout le bayango. Cindy, mon awana, à Kindara Moussala. Mais Cindy, à Kuma Moisi, Yavier. Bon, ça on peut pas confirmer. Je te dis, c'est un homme de Dieu. Officiellement, on ne peut pas confirmer ça. Officiellement. Tant à Mimi, mon awana kuna, baké le kola, mari et femme. Donc, il y a un couple. Sougi, mon balanité, j'ai un couple. Rose a séparé. Oui, mais tu me souviens ça balai. Na vie tam sous. Et na danser sous bazaki na biso na quartier latin. Nous avons fait balaga bango. Deux oui bango après. Moko kutu po abala déjà na Londres mais respect na kotanga kombo na été oui billet au babuka bakote. Voilà. Nous avons des tito zalaki vient tabuka bakote bablo tu wana. Ozomona mabe osala bana bat. Le petit lolo ser na biso na babuka bakote a sufaka ti lolo margaza ndako libala. Ozomona yebi makambango. Bon omonike nzoka ser wana via balaka e. Tu oui bango après. Vient que na famille na ye après salaire. C'est terrible. Donc, Cindy, viens comme ça, il y a balaka basiwana. Frère, vieux a fait trop de mal. Vieux, il faut à se repentir. Si on a le baboué, ils a par haine, c'est par amour. Il faut tout le bas vérité pour être tout big, c'est Billy mon abisso. Tu es bien dans moi. Pardon, salamabe, bazozela, pardon. Il faut singa pardon. Pour m'iter ma batteuse à kokangama. M'iter ma batteuse, même ngamo na liawa. M'iter ma ngeza à kokangama. Ba serre belé, m'iter ma ngeza à kokangama. Yo za kokangama. Tout ça, bon, ça ne fait pas. T'es ngasa na bonzambe. Y'a sur le mais ce que tant yo salanga mabe, ne sais pas où t'as là. Il faut singa pardon. Ma kambe belé na zolo bat. Ngai, il fait une kufa na quartier latin. Na sala combien de fois d'accident toujours lingato ya Bercy. Comment on tient on a rapport la Kofi accident? Mais histoire vraie, ngana lubarango, ngai na sala accident na Kitambo.
cortège cortège au bato la patrouille ba oleka ba ba moni voiture panzani amina ngai awa panzana makila ba moni nga na tellement ki mobimba mais babi il faut ça na coup ba zubiso ba meso na ngaliema histoire vraie na tongo nango mama mia ye na tongo à côté moni nga na vanda ki na nani ba on na salle d'attente wana pas ni na vandi pour batali ba moni na na logote amina nga kuna bazo tunga ye makila mama mina lubango mama mia lubana nga lobi maison ça kolongwati et trouble ngai so le na bongo pourquoi au mon frère alors na nga bongo pourquoi au mon frère alors na nga bongo pourquoi ngabise mama menga na zani logo te muninga na nga wana be il faut mbongo abina nga te nga na eka pona yo abimiaki frère abimiaki parce que c'est là qui wana nabi makamninyo lo ya ki kaka ponanga abinyaki frère vous avez et puis les nations na imba na disque attentate pourquoi pour la marina danseuse a baso danseuse wana ba zingeti yibi ba kenda na ye ba kino ngola zemi wana vous avez frère ya ba kino ngola zemi wana so ba saki na makila wana ni mais vous gagnez bien quoi c'est la chose ya on a vu ce que mazemi wana makila ba kenda ngwa na boua mibeko pourquoi frère parce que bango balingaka basi bavanda ke pana bango pourquoi frère ba bande hygiénique bana wana frère batekaka yango eza vie basango baselongo ba cérémonie eza makambo belé tout roba yebité o yebi azo ça exprès en semblant tant vous te baso frère moi ba papier ba serbo la na ba bande hygiénique na bino batamisa me ba lukaka yango ko luka yana ba tous ba kenaka luka ngona ba poubelle mais ma femme ça là ba tomba ba vana ba penji de bon mais c'est bon bobo on a bobo on a fulo ba récupérer ango ba sous-vêtement na bango ba récupérer ango moi na moi c'est le sous-vêtement a sukoli yango te ba récupérer ba biloko wana frère il va passer dans la cérémonie vous mona donc pourquoi ba yibi poni ba seno ba saka ndako ba sindi ba yibi ba kosa bango maya moto nde ina ndi tout roba ba so maya moto ya yango te ba biloko ba osala. Voilà. Bon, quand c'est bien notre voisin Cameroun, il faut passer un examen. Bah, ben on makila, vous avez récité de makila, on est que wapi. Et qui est makila wana. Et qui wapi. Alors, ce que le Bible te dit, nous dénonçons le mal. Nous dénonçons pas frère le méchant. Il faut battre batika mabe. Bananzame bazala libre. Yes. Akoufela kibiso. Bato yeso akoufela. Frère, nous sommes libres avec Jésus-Christ. Il y a batu oyo batu ma soloka. Basimba kisi na bon pour détruire. Bananzambe o bazana connaissance te. Bamso ba na bonzambe ba faux serviteur. Bazo détruire bango. O bazana mokilipe ba faux politicien. Ba comme ça bango ba fana kwiti na bango. Heureusement ba combattre ba bima ba lamusa batu misusu frère. Il y a un non, bah combattant ceux qui touché bango touché Nzambe. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Au moment où on vit, à tel mec bah combattant. Au moment où on m'a sous ma casse. Bah il faut bah comprendre les puissances bah combattant c'est spirituel. C'est spirituel. Les comme non, ça n'a pas la Covid, mais pas la Covid spiritualité. Mais on bête. Frère, bah combattant bah ça musala munene na mboka faut nous dire ma bango. Makambo ba faux pasteur fallait qu'il ba sala. Bazo ba église na bango bazo ba mbongo batu basali ba kuwa na bango ba roi na kata ba kuwa na bango moko boye uzomona ba botiki batu libanda yo musu to yaka bo libanda batu ba yoka yo ba combattant ba sali musala frère ba sukoli poto le pe muto ko landa politique na musamno ma mutu na landa odombo ngabe oh ouais oh eron boketu na landeke lobité na mina ngana intellectuel comment il s'appelle encore de cette émission bah Fabien Kouswanika Téléchang frère batu ya ko féliciter puis c'est un beau frère Fabien Kouswanika na le mukie ndika de ba ko pe mukie ngai pe to koli au moni frère ba osala musala batu na ba osala musala pour ko réveiller peuple frère na pesa bango tumbo te sika bazana kombo na Jésus Christ amen toujours pour ça mukie na suka na bosse peut-être que na so c'est les ino mukie na suka émission mais frère c'est pas le super on commenter parce que le awa qu'on fait la bang la peur voilà
Mais tu as vu également de l'objet verdict qui a procès on appelle le 13 décembre. Tu vois, il m'a dit que vous appelez un rapport, dès qu'il y a un camp, sous prison parce qu'il y a une prison. C'est pour là également aux hommes que c'est aussi un rapport par rapport au jugement. Là, on est aussi dans un camp peut-être pour protéger. C'est pour là comment est-ce que vous jugez. Donc, il y a un rapport, il y a procès. Nous avons approuvé chapitre 1, donc verset 31, ça, et puis, verset 31, voilà. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Frère, nous avons approuvé chapitre 1, dans lequel on a verset 31. Voilà, verset 31, Yango. Voilà. J'ai le nom de Jésus-Christ. Voilà. Ils se nourriront du fruit de leur voix. C'est mon frère. Donc, on a verset 29. J'ai le nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont haï la science, donc la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Yoga frère. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Ici, c'est Dieu qui parle. Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Comprends, frère? Donc, pour tout le monde, papa. Rapport, est-ce qu'ils allaient déplacement à Kamba? Voilà. Procès, jugement, on l'appelle. Il y a Paris, là-bas qui a le 13 décembre. Là-bas qui n'a vieux a commis la souka. Vieux, azo vivre Mikolo na peur. Mondo le bio na lobby que azo la laté talanan. Ayo tika tizo ba maga pongi na. Tika maga pongi. Frère. Souffrance na ye ba mabe ayo sur tika ngo. Donc na profiter na pesa na le bela batunyos ndeko na ngai. Yum tozo luka ba porte-monnaie magique. Yum tozo luka okuma grand na mondo yo. Au monde là la souté. Au monde batouana frère. Ce sont des gens qui vivent mal. Mais c'est là là bien, frère. Olali, ozupe pongi, naton les mabite écouter kunayo, frère osa kimia, bien aimé. Lucas na kimia, batwana bazana kimia te, batuna solo ka bazana kimia te, azana ba sacrifice ko sala, azana ba tufa boma, azana ba kile famela. Azana ba donde so ba bimana ba se beleza ba démocrate na ba fo ba sala no kiti mi yango bomo mingi ba bela maboma, mingi makambo sila. Yango monique frère na ngai Kulutu azobanga. Verdict. Tout azobanga. Pour ayemo aibike makamezo komela ya yebian. Yango moni makambo tu wana azobanga via komina suka. Zomona yanga préféré ki ne akufa na podium. Mais simbité. Après ça, tu vas combattre, félicitations. Frère, papa m'a le bac à mon ami, la podium, na Kofi déjà. Mais il y a tiré le banc, peut-être Kofi. Le banc monté, mais après concert, on a beaucoup de monde à la cime. Aïe baki. Moutimou Ibsen a habillé comme papa m'a le banc au kala. Ça fait des années déjà le banc là, bango que bazang na train, va voyager. Papa m'a là, maman, la musique a ici bango. Moi non coup faire un podium. On a fait quelques années après, alors on a une émission. Voilà. Donc ça dit que ils avaient bloqué au frère, bah baka. Alors il y a des gens qui sont ma bon so, gars qu'on a rebané qui va combattre tout bah aider, des bah bloquer concert wana. Au mon frère, na maman bah Covid et aider vient à se repentir, à profiter nango, à pour nous avoir coupé sous vie, à se bisous nous sur kufa. Mes frères, lingo kufa liwa nzambe azomulimo na yo. Voilà, lingo kufa liwa nzambe vient à la rasouté, fait ça n'a pas problème et belé, on a pas souci et belé, on a pas sacrifice et belé azo sala. Donc vient il faut à lâcher biloko nyonso, ndé to tang ba faire to tangi à luka foma et longi na nzambe, nzamba ko bikisa mulimo na yo. Komoni so bozi azanga kesika ko kende, ko lela. Tala nenga kufa ki. Po yebaki azo kufa. Yemoko lobaki tamso zo ba ponza mayo kelanga mawa mawa ninza bayo kelao do ayebaki et puis lobaki ngana fait okuta na monde astral alobaki alobaki botela ba vidéo alobaki ngana vie abifia sana atika na mikolo mingi te ngana to okuta po ayebi selo ba biloko na bango. Mon frère vie a commis na souka vie c'est la peur
ndezo salaye ya on to senga la vie toza ko tsholaye te aza kulutu na biso nzambe alimbisaka message ne repose quand même Moza Makasi hein dans ba vie là c'est mon vieux c'est parce que le message mo pesa ka aussi c'était spirituel yangati donc dans une saka kulutu donc tout est vanité tu me on nzem ko salela Satan mais ko fesse na Satan frère akobaluke le jour ye moko pa via le bango soko ba pesi na gauche soki nini abimisi droite soki no ayebi makambo wana ata bato bakufa fa bazane misala mabe ndenge suite ya famille ba ndenge komaki vie à sa repentance sincère et pas nzambe nzamba kolimbisa ye et puis aluka mutu pe na banga nzambe Seigneur Jésus-Christ ou accepta Seigneur Jésus-Christ mutu na sambi lilaye via kubika nzambe akozwa vie frère pour vie atatu la monina nzambe mon frère il faut à ça la repentance il faut l'obama be oya sala il faut senga batu pardon et ko édifier bana nzambe frère batu belé bako kima misala mabe ve akozala nzama ko utiliser puissamment ve ko loba makambo yo makambo muziki wana botama mto salaka e ko bikisa batu belé botela banzem na biso kindaka boy botela batu belé to bibisa bango pona boy batu belé ba ko bikisama mais ve so ka sala ngote ça passe. Voilà, je crois que il y a un qui dans le sujet émission de Bisso Yalelo sur l'artiste Kofi Olomide. Oyo ba kena na kamba, je crois que ba analyse Salimi Ebele, ba lobeli ba émission là. Bisso peto ba to lobeli la quand même ngo, je crois que ba senga qui aussi, to me peut analyser par rapport à déplacement. Il y a Kofi Olomide na kamba, ils ont dit pour la nini tout ça, est-ce que effectivement c'est là malamu apona ki ngwana yango monde bolandi biso na émission. Bisso Yalelo Mbote mingi engambe sayo asoba na Londres na opesa mbote également na Pacho Panda na Kinshasa Pacho Panda général Richard Fitumbe na Bossantier Pacho na Norvège donc comment la souka frère na été pense à cette émission oui na autant verset mon frère dans Jean 14 na qui on a verset 6 yoga verset au frère Jean 14 verset 6 j'ai lu au nom de Jésus frère yoga loko oza munduki Jésus lui dit, Yoka frère, je suis le chemin, la vérité et la vie. Yoka frère, Yoka suite. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est le chemin. Quel chemin? Le chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Yoka frère, Jésus est la vérité. Quelle vérité? La vérité de la parole. Jésus est la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Alors, vie, passe à qui? À Bunginzela. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Bablo toi no mona ba religion ba binzambi eza makamba lukuta ba lukambongo badana satana. Kulutu, il est temps. Nzamba zo peso temps au bongo la motema pour au salela et puissamment. Ezala ba amebele au ko dépeupler Satan. On peut dépeupler vraiment Satan pour baya panzambe. Ya mo vie nzamba zo tikelo mo temps ya koye ba pe akutata la monene na ye. Nzambe apambolo sikozali. Je sais que tu souffres, ça je sais. Je sais que tu souffres. Aux autres la makamno so salele Satan, tu as la récompense. Merci à zo pesa yo. Yo mo lo bango ba sala confiance na Satan te. Ya mo vie mission oh, ils appellent ko dénigrer oti, mais pour nous sauver yo. Batu nyonso bazo kumisa yo baotindu na mabe nzinzi babetele maboko nzo rande baoluka baboma ye balaka papa mba mozole tilelo et salemate. Donc c'est que vérité zaka Jésus-Christ vie nzamba zo peso su motan ya uyeba ye pe akotatola monene na ye nokite tokozanga yo nzamba pambolo sikozali. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci frère Jean-François Fongue. Merci Nabato Bolandi Bisso partout. Amen, amen, amen. À travers le monde, comme la souka, et la souka émission na Bisso. Amen. Et le mbote, iska bozali, botika malamo. Batuba yoka, ce monde passera. Le monde passera. On a yembi na sœur nanga nana bubu. Yoka nzembu wana fema. Donc nous se koleka. Pour bik sa milimo na bino. Na kombo na Jésus-Christ. Amen, amen. À très bientôt pour la prochaine numéro. Botika malamo. Ciao. Ciao, ciao.